Lawana eza bien mais mokonzo achelo wana akotamana na ba restaurant nyonso te parce que bamusu balamba mbo wana ata na ndaku en passant pour limsanga na yambwa na mbika. Ah bon? Quelle coïncidence. Donne ton coup de boule non bon ami. Bon mbika. Bon karate. Donc maman moulu ba outé na ya teki ba mbona toujours to bomi to lambisco. On a bien un bois naturel. Chibela bela. Voilà, ce qu'on passe-temps. Passe-temps. Net nangai gloro ya boye eza mabe. Po ezo causer ba problème ebele na mboka ba makambo comme ebele likoka ya bambo wana. Ndenge ele ya bango na tribu na bango. Ezala ko moi plat préféré na bango. Voilà. OK. Depuis ba Congo, balia bipiatu, balia rafundwa yepe akoda se plana musunyo anate. Ezake eloko muntu amoni ke ezoko kana mona ende eloko muntu azolia. Wana eza musunya o muntu nyonso o azo se plana ngote akolia te o azo plana ngo il faut alia. Ngulu alia ka biloko ya salite akoko memela bato maladi ngulu atambola ka bitambola tambola so ke na bazambo okuta ngulu elia banye elia biloko pa donc biloko ya mabe makasi. Neti mbwa za mabete mbwa mabete soki mbwa za mabe bato balia ba kufa awa to ba kete mbwa epekisa makolia mais to mona balia mbwa bato bakufa raté na obanga kasi mbona nezel bilid membe ngombe ya se plana mbembe soki na beti yango pe kokota ndenge yo pe ko melango no meli pe koti mais na peso na peso musunya mo poli yango o melango na kokoso mutu pa oza pa na nzabatele mbwa aliena ya tondi apo seke oliaki mbwa balemla ta na restaurant bamutu basepelaka nango makasi tokola biso baluba tosepelaka no me baluba nyonso nde baliaka mbwa te nde eza bongo melone eza bien me Michel Mayabou. Loi sur loi na mboka na biso eza ko yinda na hémicycle na parlement na biso bandeko na assemblée nationale après la loi Tchani oyo ezolobisa bato bamisusu balobi eza loi oyo eza salvatrice bamisusu balobi c'est une loi qui fâche finalement ndeko mususu pe un député ya mboka na biso aye na oyo aye loi. Comprenez que vous êtes sur Gold Congo Gold Télévision avec le boss Mbayabo, Michel Mbayabo et toute la famille Mbayabo te pesi mbote loi oyo lobby et sengeli ba pekisa kolia misuni ya chien imbwa mbwa na mboka na biso tokoki susu kolia yango te to bakisa pe nyao parce que baza banyama oyo baza domestique et puis bakompagnaka toujours moto yo olobi nini nga na lobi nini parce que eza loi oyo eza déjà na gestation na assemblée nationale na biso yango tokiti parce que bato baliaka mbwa bato basepelaka na misuni ya mbwa bazalaka na kati ya population bango balobini c'est déjà une loi à eza proposé na niveau assemblée nationale yango lokola biso tolobaka ka lobisa bango na Congo Gold Télévision avec le boss Mbayabo Michel encore une fois topesio mbote puis merci pour la confiance au Salibiso to sengi na bino lisusu to bengi bino s'abonner massivement na Congo Gold Télévision aimez et partagez nos vidéos pour avoir tout bino bokozala dessus te merci na cordon na biso somana Stella S Yagaya kulutu ya bateau ya petite sœur propre Merlin jolie copie derrière la caméra moto azoni bangana lobisa bango toza déjà na restaurant to benga ngona kisasa malewa et ce quoi pitoye to tuna bateau balambaka pe bateau baliaka bino boyoka bango jolie copie memanga et pas ya bandeko to kuti déjà awa bonjour mon frère Boni tout va bien ce qu'on permettre tout ça awa yo Moussa na yo banyo depuis quand Moussa na bandi ça fait 7 ans oui 7 ans oui moi na mobile préféré na yo kopo yo nazolamba na malewa
eza mosala nanga na tanga otangela ngo mais ce que baninga baba mibali basala ngo na mwa ba resto classe mo classe o sentir ngake aza mo ya kobomba na malili mais yo na moi boye ba chéri ba oleka ba mona yo il faut ba mona parce que nazola en plein air parce que nazomona batu musu ba oloba ke ba male musu ezalaka ya mbwa baluba baliaka mbwa eza baluba nyonso te baliaka mbwa donc on a biso tokola mbwa te parce que toza la majorité belé bayaka bamongo baluba bakotela bakota na ba restaurant même ça les autres quand même hein musala ezofuta mais nazo préféré que ekende musika kaka awa te nakende musika vraiment voilà déjà bandeko bazolanda biso na Congo Gold TV tokoyeba okomona onani komona nga Tony komona yo Tony moi likambo ebimi na parlement na biso eza nanu bavote te ndeko moko a proposé loi moko alobi bapekisa kolia mbwa na mboka na biso alors que toyebi au-delà ya bandeko toyebi ke basepela nango mingi bandeko na biso baluba mais lelo vraiment omona ke batribu nyonso motu nyonso akomi kosepela kolia mosuni ya ngombe ya mbwa lokola ya ngombe bamosusu bakomolia na bango ti banyao mpona yo proposition ya loi wana elobeli yo nini loi wana eza bien mais mokonzi oyo atie loi wana akotambola na barestaurant nyonso te parce que bamosusu balamba mbwa wana ata na ndaku balemela ata na restaurant bamosusu basepelaka nango makasi lokola biso baluba tosepelaka no mais baluba nyonso nde baliaka mbwa te nde eza bongo mais loi wana eza bien mais parce que likambo moko ebimaki mbwa aliaki motu nde ozomona bato mosusu babangaka mbwa makasi oui donc depuis loi wana pitbull na liaki motu mbwa akomi dangereux mpona yo ndenge papa ozoba bongo c'est suite ke mbwa akomi déjà kolia motu azolia motu nayebi te ke mbwa azalaki na nzala to nini nayebi te parce que aliaki motu pena ke balakisaki na batelefone tomonaki ndenge mbwa azolia bato me biso tosepele nango te me ezalaka bongo bato balia mbwa te parce que eza bien te mpona yo balia mbwa te mpona yo mbwa azorepresente nini mbwa aza demo mbwa azalaka demo ata soki ke motu akende kolekisa motu mpona beto ye ata makisi il faut utiliser na mbwa ata nyao nga kutu nasepelaka na nyao te parce que biso toleyaka nyao te nde eza bongo mais yo oza moluba babi moko eza babengango nini na chili bambwa mbwa soki olia obenga chibelebela bongo yo oza moluba osepela no kolia naliaka yango te vraiment naliaka yango te ok d'accord wana ozolamba nini oyo eza soso na restaurant na bino mbwa akotaka ekoleba te tobebisa nini makambo ok d'accord parce que yo babio là c'est celui restaurant ya moluba yali seki mbwa te bosala exception yango oyo d'accord tozo continuer kolobisa bango merci na ko reprendre le micro nanga merci na se na moi oyo na kuti na kolobisa papa na nyako solo awa bon tu comprends que toujours la carte ambiance on est à Congo Gold TV avec le boss Michel Mbayabo tozo lobisa ba congolais par rapport à Loana joli copie maintenant nga to que Nicolas Bissabande voilà quand nous toujours continuer que le Bissabango toujours sur Congo Gold de télévision là tu écoutes une demoiselle bois noir. Merci. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Marlene Masunguna. Marlene Masunguna. Marlene Masunguna, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Ça vous plaît ce que vous mangez là? Tellement alors que ça me plaît alors. Ok. D'accord. Sur Congo Gold de télévision, l'autre ça la moins enquête Moko, parce qu'il y a une proposition de loi en gestation déjà sur l'Assemblée nationale. Le co-député Moko a singué ba pekisa pour lia misuni yango mbwa ona di boinanga tena tuna alobi mbwa bako kolia te parce que mbwa aza ami ya moto mbwa accompagnaka mbutu mbwa déjà vandaka na mbutu donc so po bon to ke mwa musika na makanisi na ye ndani na okanisa bongo kolia mbwa eza nesika kolia musuni ya moto mbwa ala nyau te na ba nyau ya biloko surtout faut en passant pour l'imsanga non ya mbwa na mbika. Ah bon? Quelle coïncidence. Donc notre couche besoin non mbwa na mbika. C'est encore une proposition. Bon, la proposition banga te ton dimate. Pour nous yoboya. Mais biso peuple to na pouvoir te. Bon te. Bango kaka. Le pouvoir est au peuple. Voilà. Donc yo déjà boy. Cher honorable, avec tout le respect, pour l'acceptant, pour loi na bon dimanche.
Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps alors. Ce qu'il oublie peut-être, il fait allusion. Il y a deux types de bambois. Hein. Il y a des chiens. Oh, français pe kimi. Ba chien ou ba race ndeti ba berger, ba dog allemand. Bon ba lire ba race croisée. Bon ba lire ba monter. To lire bon ndeni pour ba zoraja ba vaccin. Sungane na boué, maman biso bomine mbo na biso mo beto somba ki po. Mo na biso te chika pa to ba luwa te mais ou te chika. Donc maman mo mulu ba uta na ya te ki ba mbo na to zuto bomi to lambisco. Oh, avec un bois naturel. Chibela bela. Voilà, ce qu'on passe à temps. Et là, on trouve un viande, il y a chien. Non, le chien est frais, hein. Tellement naturel. Bio. Mboa bio. Excès de formol, tu ou mais mboa bio. À penza bio. On a formol, tant que bomi to demba. Parmi bateau, batterie n'a pas eu peu pour tomber par rapport à. Bah j'étais nazaki. Mbo bina musunya nzamba sali député. Député mutasali ne. Nzambe na sali mbwa. Siko to lié dépend. Plus on to lié bama bata bombo. Comprenez que vous êtes sur Congo Gold TV avec les boss Mbayabo Michel. En tout cas maman moi le bano ya souka par rapport à Loana le ko déjà vous contre moi message union ko tinda na ye député et puis na bande ko nyonso bazolanda biso na Congo Gold TV. Ane o mo maso ba distraction. Atika biso. Tota mama mboka. To luka budget mata. Donc ba mboa na ba distraction. So ba ngito tika olia ba mboa. Ba bouger social, ba kitsa dollar. Ba sa ba mambo belé donc. Il y a le besoin non social ba kiti dollar pour to tikolia mboa. Pour les sel musune tika la moins cher na mboka ya rambo. Oh, vers nous ça moins cher. Pour ça c'est comme Alix. Mboa est moins cher. Très moins cher alors. Donc na so que na marché kilo ya viande ya vache na ngombe na kilo ngombe wana to somba da katikati mboa. Ndeti biso boy to somba ya biso mboa ya biso avec ne mbimba te mboa. Mais to zo ba morceau mo boye, ba prix mo raisonnable. So il fallait viande, il fallait to somba les triples. Donc papa député de cœur avec vous mais I'm very sorry. Moi to tique exact. Voilà. I'm very sorry. Ndeko na biso Merlin Masumuna. Merlin Masumuna lobby. I'm very sorry. Donc je suis désolé. Tout le monde qui a vraiment na musunya. Ya chibela belane na munoko. Makambo sera papa Michel Mbaba Mudalukiango. Faute na ngaite. En tout cas, sur vos commentaires. Michel. Tu connais? Pas Michel. Oui. Oh, papa Michel. Nous quand tombolo. Papa Michel Wani. Aïe, maman, le message c'est ce qui va. D'accord, nous allons joli continuer l'émission d'Abisso. Voilà, tous allons continuer avec le Bisa Bangoa, tous allons vraiment en plein marché. Maman batte que la biso moi bandé, mais maman boni musalo ce qui est bien. Angola nzambe malgré mboka za na moi kriki muke mais to vivre Angola nzambe. OK, mais par rapport à lobby na lelo bénéfice na musala. To comment kabula na ba commerce boto sa ko bon. Ah na ba commerce bo kabula na ba. Kabula na ba. OK. Mwanda mdambo. Mais sécurité na musala na bino zali. Sécurité za na to la sécurité ga moko. Ya likolo na ese. D'accord, maman tozane senga koyamba yo. Comment na ona ni maman? Comment na mama Gloria. Mama Gloria, tozole kana Congo Gold Télévision. Maman ndeko moko député a sali proposition à loi moko. Alobi ba pekisa batu ko bomambwa pe ko lia ye. Do musuni ya mbwa mutakoki susu ko la ko bom ko lia yango te. Yango siko to ibo to kitakasi na kati ya population to tuna pe bango parce que loi o ba osala ngo pona biso population akanisi nini pona loi wana yango to tuni mama Gloria yo kanisi nini pona mobeko wana. Merci pona motuna wana eza mabete motuna eza malamu pozo ape ya nona yo net na ngai Gloria ya boye eza mabe po ezo cause ba problème ebele na mboka ba makambo ekomi ebele likoka ya bambo wana basala biloko ebele pona olia mais basala mboa te pona kolia to mona na vexe moko te
place mo balobi ke ba olia mbwa te amona ya moto donc tozo kama kutu ndenge ba mo ko lia ba mbwa ba niau donc mabe makasi ba meka un peu ko sala effort ya ko kata pene loko exact to mingi faut ba landela mingi na ba restaurant ya ba luba surtout bango ba lamba parce que école musu se yebi makaba ba mbwa wana ti donc faut ba landela mingi na ba restaurant pour mutu na ndaku jamais ko lamba mbwa ba lamba onde mingi na ba restaurant eloko lenga na luba ya mbwa ok donc ba restaurant belé to moni on la carte kuno mo ba misuna ngo ya mbozo lamba mama makasi ok d'accord boka sur le binini pour na yo boyi pena nga pena po na nga pena na voter na nga ngo pena ba boya ya ngo carrément ba pesa ngo chance te ko so ba pesa ngo chance tande po mukile kufa ndoki do ba mbwa ba kolimo na mukili ba mbwa ba kolimo ba mbwa net mbwa so kazana na mukili te bakisani mbwa sala gani sala elote ba boko la ke loko oyo ya malamu eloko ba betala lelo mbwa zo boma mutu mwana batu innocente mbwa azolia ye donc makambo ebele esalama na nzela ya mbwa eza mabe donc bameka mpe koarrêta mais mbwa mpona azo représente ni neti nga mbwa nayebi azosala sécurité na kati ya lopango moto mabe akoti na lupango mbwa akobunda mpona lupango akotia makelele mokolo lupango akolamuka akobenga mpe ngai naza menase mbala moko baye basokipe na bino mais lelo tokama mbwa eza esu bongo te komi ya kolia donc toyebi te so tokende wapi. Voilà maman mère Gloria, merci. Voilà tokuti mpe mama awa na wenze mama zosomba nini awa kuisi déjà baotumba baofilme déjà na moi makasi esala bien osomba na moi na makemba na makemba pe za kwanga kuisi na kolia ata na kwanga oyo makemba ok ça dépend mama toza na Congo Gold Télévision tosala moi enquête moko tokiti na kati ya population poto tuna ndeko moko député asali proposition alors non l'équité ça ka proposition à loi pour na ye esengeli ba pekisa batu koboma mbwa pe kolia misuni na ye et on tibo to kitana na terrain to tuna na ba mama ba papa ba ndeko basi pe mbali est-ce que mobe proposition wana eza malamu to eza mabe vraiment pour ngai na olobeza mabe parce que nde toza mutu azana ekolo na ye tribi na ya botama bon na ba tribi à chaque tribi bazana eleli na bango ok bon ndeko tuninga mambwa toyebi ke baluba nde bale ambwa bon wana eza ndenge eleli na bango na tribi na bango ezala kola moi plat préféré na bango voilà ok ndepe bakongo balia bipiatu balia mfumbwa ndenge bato ekwateur balia bakoba balia bakoba mbisa mai bangando voilà balia pe nyoka pe makemba des fois kwanga donc moyen opexeza te eza mwa pasi eza mwa pasi po bato baliaka na selon ni na bango tribu na bango selon coutume na bango mpona ngai mpenza naza d'accord te selon tribu ya bato na coutume nde balela donc opekisa yango eza lokola ozobundisa ekolo moko boye tribu tokoboma bango mpe na nzala oui parce sikoyo nde toza conjecture eza mwa pasi mpona bango bamoyeke mbwa eza préférable bazwaka facilement bo biso mpe to eza mwa pasi mais mama nakolanda mpe mpo mikolo mo babalwa ezoya mo ebele na niveau assemblée nationale kuna mpona yo lokola mpo bilongo mpe baosalaka mpona biso bapeuple mpona yo lwa nini ozokanisa bakoki kopropose oyo ekosunga mboka ekotombola so mboka na biso à part loi Tchani, à part loi où il y a kolia ya kopekisa bambwa opona ndenge mboka ezotambola lelo omoni loi nini pena député ko mema pe kuna oko proposer lokola nini neti nga mpona nga eza nanu tobongisa mboka bakompagnie ezala na mboka mpe ezala bien bazwa misala wana ekozala mwa malamu ekotia balwa makasi eza mwa pasi mpe ezobika na koteka na koluka mpona kobikisa mabota eza mwa pasi yo eza kaka batia bakompagnie na mboka comme ça bana babika bano batangi basala wana mboka ekotambola mwa bien mpona ngai
et puis propriété za makasi na mboka mutu muta bongisa sika azali neti mama ndenge azoteka environnement na ye propre service à hygiène pe ya le kaka pona ko contrôler ya makasi za kaka ba compagnie ba ti ebele na mboka komisa mboka etambola malamu pona ngai. Voilà, pour na maman il faut tout ça la makasi ba ça la loi o ko sunga climat des affaires. Parce qu'avec le climat des affaires, et que ben da investisseur ba yebele na mboka, ba investisseur o ba ko kumba ba société o ko pesa misala na ba congolais. Merci maman. Voilà, déjà na kati ba ndeko na mi balé awa ba kumbi moto to benga bango ba wewa. Merci na kondima na micro na biso to za na Congo Gold Télévision. Ndeko moko asali pe wa proposition à loi parce que mikolo na hémicycle ba proposition ba loi penezoya on a koluka kobombisa mboka pe kotambusa ekolo malamu ndeko moko pe na oya proposition ya loi lobby ba pekisa batu koboma pe kolia misuni ya mbwa yango biso siko tokiti na katikati ya population pototuna likanisi wana ya kopekisa batu balia misuni ya mbwa eza malamu pe eza mabe. Bon, d'après moi likanisi wana eza mabe na ndeni eloko nyonso oyo ezala kitoko epa moto azolia sikoyo ngai na kozala mpe nazosepela na mosuni wana mpo mosuni ya mbwa eza lokola mosuni ya nyonso oyo ye mpe akozala azosepela na mosuni wana te eza ke eloko moto amoni ke ezokoka na mongo na ye nde eloko moto azolia wana eza mosunya o moto nyonso oyo azosepela nango te akolia te oyo azosepela nango ifo alia eza ke ekomi ke elwa uso ate bakanga motu so ate bapekisa mpo moto alia mosunya te eza tout dépend ya organisme ya muntu pona kolia eloko mususu boyo omoni na sanzi neti musunya ngombe na lie musunya ngombe mena moni musunya wana ezo memelanga maladie faut na tikango wa ezo dépendre volontairement na organisme ya muntu selon kolia selon mutu na mutu ezake ministre ou soit député akopesa loi wana eza très importante ya très importante mais mbwa déjà zalaka moninga ya moto mbwa meseli na moto mbwa kengelaka moto na biloko na yebo so siko tozoliaka lia pa mbwango mona teke pe eza malamu te eza lokolo zolia moninga na yo koposa komi moninga ya moto ti yango tozala na ba animaux domestiques na ba animaux sauvages yango toliaka bantaba taba eza pe nani eza domestique ezovivre na bato eza ndenge moko na mbwa pe eza bamosusu oyo baliaka nani banini meme te nani oyo soso libata eza banyamo banini bazobokola yango kaka libanda ezofanda na bato eza baplace mosusu okomona moto aza na banini bapigeon na ye akobenga yango selon utilisation nango akomi utilize banini na ye mpo eya pembeni aza na mpo apesa bango biloko donc eza nyonso wana ezaka banyama oyo domestique oyo tozovivre nango donc eza ke ntina yake oyo bapekisa moto alia mosunya te mosunya nyonso eza mabe ou soit eza malamu tout dépend ya organisme ya moto na moto nga mpe nakozala nazolia mbwa mosunya nyonso ya ngombe nazomona yango mabe epa na ngai yo mpe olie mosunya ya ngombe ozomona eza malamu ye mpe azolia mbwa azomona eza mabe nga mpe nazolia mbwa nazomona mosunya ya mbwa mpe eza kitoko na monoko na ngai donc tout dépend ya organisme ya moto na moto eza ke ekomi ke bakanga soit bapekisa moto alia mbwa te moto nyonso nde akomonaka te na mbwa par exemple toza na verre par exemple nani tenya eza na kati ya mosunya mbwa te lokola mosunyo eza mabe fonga na sanini natisenga ngo au moins soki leta moni ke mosunyo ane komi koboma bato tango bato bazolia mosunyo wana donc eza nani ba biloko moko ba maladi wana sava wana bakoboya mosunyo wana lokola ba mosunyo mosusu wana mais eza nango donc jusque na lokola nanu mosunyo mbwa ekomi dangereux pour na santé ya moto te sina ko proposer loi bongo ezalaka dangereux na santé ya moto te voilà pour na yo siko par rapport à ndenge mboka na biso zotambola lelo tchania ye na loi na ye de père et de mère ndeko wana aye pe na oya ye loi to aye na oya ye loi po bazaka ba profession na loi ndenge mboka lelo zotambola lelo sur le plan social sur le plan économique sur le plan sécurité pour na yo loi nini peut-être na kasi no boloba pour na ngaso ba bimisa ba proposer lokola loi oyo na moni ekozala malamu pour na mboka na biso pe pour na biso peuple. Bon, concernant d'après moi pour na ba loi neti loi ya tchani wana eza malamu mais eza malamu te te na tuni loi ya tchani te na lobi yo lokola peuple ningo zo mona mboka so ningo zo tambola lelo loi ni zo mona ke kozala malamu so ba proposer yango à part ba oyo nga na tangi wana par rapport à sécurité par rapport à
social ya bateau, par rapport à transport, par rapport à belé pour na yo zomona lumobe konini bakoki ko créer. Bon, pour ngai mobeko ya liboso oyo bako créer pour na biso peuple ya liboso eza vie sociale. Pour nazo pesa exemple, ce que moi biso ba congolais l'autre zokende par exemple na Angola, nazo pesa exemple ka ya Angola. To kende ko fanda kuna mingi eza pour na kolia. Iko liboso eboma biso peuple, surtout biso peuple kolia. Pour tala par exemple na fandi depuis tongo na meli atatite. Mais na keina mboka ba voisin kuna na Angola na tongo na meli déjà ti ceux qui n'ont 1000 francs par exemple na sumbi fufu balambelenga nani balambelenga fufu na salini na dame na tongo. Est-ce que na okanisa le kamusus na okanisa te. Donc peuple ceux qui nazo lia bien ata économie ata dollar ekiti ata ekiti te mais ceux qui nazo lia bien na okanisa problème mususu te. Donc loi ya liboso bako protéger biso ko ba télévision biso pa population eza loi ya liboso eza kaka bakisa bilo nani ba fanisa bilo. Donc na douane pour balobi douane na biso eza trop cher. Trop cher il faut ba. Oh ezali bilo ka kolia na mboka mususu mona bilo ka kolia. Tout d'abord soit te futa kate soit te futa ka muke pour permettre pour te belé. Tout d'abord bilo kwa kolia ceux qui kiti makasi. Donc biso to ko fanda. Donc yango to lobi économie il faut fanda. Économie ya mboka etambola kana nini kolia. Bilo liboso yango wana. Ko tozo ya na Congo tozo lia biente. Yango zo ko biso to kende na Angola to kende fana bazambo wana ka pona nini pona kole yango ko senga gouvernement akisa na biloko ko bisanyo tozo sala dollar eza komata biloko eza ya komata donc ata ozi 50,000 na nzela ko dépenser ngo kaka na biloko akule boye mais par mois zo zela pe ndako mbongo ya kofuta ndako yango zo mwana tozo senga kaka soki ba bakisi biloko akole wana ekozala pe à l'aise. Merci mon frère, comment on a ni? Omona nga Balex Bagenze. Voilà, merci Balex. Voilà ndeko tout ça na baladère na biso de to sala awa. Comment on a ni papa? Comment on a fait Sami? Frère Sami. Ah, olingi frère mingi po olingi mama losambo mingi. Ah OK, d'accord. Bonne journée. Une journée ça na bien. Ah, ningi o bani to combo bana tongo tiro na mo déjà moi un peu c'est quoi tu as? Indera zabo na kimide ya bato ya mikanda tragasere legina. Ah, tragasere legina nzira pona mikanda. Ah, ya okimi na ofanda. Na kimi nanga a obata ma science ete. D'accord, to koma pe wana mais ndeko moko azosala proposition moko ya loi. Alobi sengeli ba pekisa bato ko boma mbwa pe ko lia misuni ya mbwa. Surtout ko lia musuni ya mbwa. Mutako ko lia mbwa te. Eza malamu. Tasali proposition ya loi wana. Parce que pour la population, parce que loi na ba osala ngo pour na yo pour na ngai. Si ko yo lokola muto ba osala mobeko wana réaction na ezali. Mais mabeni na mona ki na kati ya moko apekisa ke bali ya mbwati. Parce que ba pekisa ke lo ba moni déjà mabeza na kati ya eloko wana de ba pekisa ke te ba ko kolia eloko wana te so bali yango e ko ko boma batu soit te ko yana maladi de ba pekisa ka eloko. Ndi sigonde na zongi sikete mabeni na monaki na kati ya musunya mbwa po apekisa ke bali yango te biso. Mbwa za muninga ya mutu ti. Mbwa vandaka na mutu, mbwa tambolaka na mutu, mbwa kengelaka mutu. Nzomona et puis soto ko lia ngo bongo to ya kotiba mbwa ba ya osila na mokili. Kasi banyao, nyao pe avandaka na mutu alalaka ti esika yo lalaka. Mais bolia nyao. Mais vous pekisa mbwa kete bali ya mbwa te bali ba ezana maladi eza boy ngana moni eza mabi fallait batika eza bia musuni eza musuni nyao etambolaka nyao elalaka na batu obengani nyao obengi nyao obengani mbwa ke obenge mbwa mais sikonde na moni ke na ko tuna te apekisa te akoko pekisa soka pekisi mbwa ke bali ya mbwa te apekisa pe bali ya ngulu te parce que ngulu alia ka biloko ya salite akoko memela bato maladi ngulu atambola ka bitambola so ke na bazambo okuta ngulu elia banye elia biloko pa donc biloko ya mabe makasi mais tant total so tozonga ta na bible tant nzambe ayaki na desa ka bandi ko sambela milimu mabeli ebisi nzambe te kotinda biso musika te tinda biso ata na bangulu nzambe azwi milimu mabe wana abwaki yango na ngulu mais lelo to mona milimu mabe pour ni place ko na ngulu soko ke na bamboka bayibaka ngulu te bayibaka mbwa mais bayibaka ngulu te babangaka ngulu ke te ezalaka elike awa eloko mabe parce que milimu mabe batinda yango na ngulu soki na mboka sikoyo okuta ngulu akotambola akolala libanda bayibaka yango te mais so omoni mbwa alalaka libanda te parce que bayiba koyiba yango mais
mpona ngai na kolia mbwa pe par rapport à kolia ngolo atika batika eza bien te atika mais mpona yo sikoyo ndenge otolela lela pe oboye kokima boye mpona tracasserie mpona yo mobeko ni esengeli baproposer pour vraiment pe place la kimia eza mokanda moko babimisi yango eza na commune mokanda moko eza 25 000 babimisi mosusu 15 000 ntango bozokenda mbongo wana na commune mpo bosomba mokanda eza te bapesa fiche ntango bazopesa fiche opesi bango 25 000 bapesa fiche so fiche wana ezosenga une semaine ozongi na commune babakisi ok so une semaine ebeti ok lisu na commune babakisi so tolekisa ata 2 jours so bakangi yo na nzela fale osomba mokanda mosusu fiche wana mosusu mais mokanda eza te eza bato bakei na commune basombi baplake eyaki awa bato bakei na commune basombi baplake baza na baplake mais mikanda ebimi te baateka bafiche nde batracasserie eleki nde tozokima tobatami na biso kabo ok d'accord basala loi moko oyo koprotege pe bino ezalaki te mokanda eza bokende kosomba ezalaki mokanda eza te mais boteka bafiche ya pamba mais mokanda eza te oui d'accord merci voilà toujours continuer kaka kolobisa bango awa naza na ndeko bonjour papa bonjour les gars journalistes toza na Congo Gold Télévision bandeko bazolanda biso bakoyeba yo voilà merci vraiment nga komonanga Yaba artiste et comédien ah aux artistes comédien ah ok d'accord bato bazalaka boza pe balobeli ya peuple normalement éducateur ya masse mais il y a une loi na gestation loi proposition ya loi non ba votango te ezaka ka proposition bakondima te bakoboya wana toyebi te na misika ntango bakosala débat moto aye na proposition ya loi ntango akodéfendre yango soki akoconvaincre bato ekoleka ya lobi boye bapekisa bakoboma mbwa surtout kolia musuni ya mbwa proposition ya loi na ye yango wana parce que toye na kati ya peuple toapanani Yaba déjà l'artiste pour na yo proposition à loi wana réaction à yo par rapport à proposition à loi ouais merci vraiment pour na net Yaba pour na proposition ya ko liambwa net mbwa za mabete za mabete soki mbwa za mabe bato balia ba kufa awa to ba gete mbwa et puis ça m'a golia mais tout le monde ba lia mbwa bato bakufa raté mutu pa oza pa na nzaba tele mbwa aliena ya tondi après c'est golia ki mbwa surtout ça va badingi na rolia bata sana mbwa mibala lia ngatondi c'est normal let's nga ya babu na lia niao parce que yo personne lia niao nya vraiment musuni omeni kongo nzala temelele ki trop yango tuzolia bilia lia okobana mbwa niao c'est normal ça biloko lia bo peksa ngo pourquoi parce que mutu susana la te ana mbongo sa onzete atema gauche et mbwa za mbwa pas zona tonga te di kote nzungu mafuta l'huile d'or damas vraiment musuni et sauver peu famille oh non pourquoi la terre journée peu l'équipe nazo ebisa net ni to na banda séparé to na baluba parce que ça na luba ali lo ekolo na bango yesko peksa so aliani ali requin bel lion ali mboloko omoso meli whisky otema drink batolo mamboa badia semon batolo be mais vrai damazis vrai damas muto to peksa ngo azonga na réfléchir que mbwa vrai damas vrai mimbi mama na osana te obeta ma desi mama mata mba bwa santé mama na ngai mama na damas voilà bandi bala na biso na Congo Gold TV siko moi le wana suka olobini par rapport à la proposition à loi wana wa merci vraiment pour la de la paix député na moi message pour na yo wa merci vraiment pour la proposition wana esimba te nasi biso na Congo to ba bato esimba te pour nzala makasi esimba te ba fongwa nya obaliama ponga mkona liaka nyao na kopana ki nyao afwe musuni donc so pesi ngo lia nyao ele wana union ba moko donc c'est normal j'espère que tout bolandinga artiste Yaba ngaza artiste comédien to na matanga ya Guy Gol avec affaire malheureusement na kete pour na ba tournage mais mes condoléances na cheta Jésus de Nias na biki marty to tondi sango to bukango disque peso bima bato babeta marty bakosa mais biso to ba golwa Vous êtes Gaulois. Mais on a Gaulois. Donc, il faut une émission dans la calamine. On a Gaulois. Tu retournes sa marty. Après que nous la faire, on y a moins au salanaté. Pourtant, on a salana. Nous les salana bien. Voilà. Jolie copie. En tout cas, merci à l'artiste Yaba. Ceux qui n'ont pas été lobby dans ton bongama, quand on bête pénal solo pénal ya to commune to tiko zalabongo na l'artiste Yaba. Dans la qui non, il y a une émission spéciale.
Gigola. So on attend le lot au salango na joli. Eh, nazara ouais, na ko tana changer la main et to panza teke. Quelques secondes. La maison na ngolo côté. Yebi biso na TV na za vilain te biso ba boga senga TV. Pour vilain on ngoya boité. D'accord, tout à l'heure à passer là sur mana. OK, merci. Voilà. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé zana kokoso tata. Ah OK, zana kokoso likamute nzamba kosunga. Oza sur Congo Go de télévision. Moi proposition à loi moko et il sous na hémicycle à part oya tchani de ko député on a proposé loi à lobby ba pekisa oboma mbwa surtout kolia musuni ya mbwa esengeli ba pekisa yango lokola mobeko basala yango pona biso peuple yango to na Congo Gold TV to bito kitape na kati ya population poto tuna bango proposition à loi wana batu ba moni yango nyango to moni pe papa kombo na nyolobi kombo na Jean-René Kazadi. Jean-René Kazadi. Kamoute papa Jean-René Kazadi par rapport à proposition à loi en réaction à Isalini. Bon, loi eza malamu. Loi ezali malamu. Lokola ye député azwili kanisi ya kopesa loi, o loi soki ye ezali pona mboka mobimba. Ezali pona ye moko te. Asali constat na ye amoni ke ezali malamu kolia mbwa te. Wana c'est d'après ye député. Mais tant que tu as na likanisi ya lobby toli amboite mbwa sali nini ezeli mabe koli ambwa à partir ya biblia ya lobby ke boli ambwa to ye alalika kanzambe ya inspiré ya lobby ke bali ya mbwate awa so to meko tambo na ville Kinshasa to bandal lokol to na bandal to comme na nyao ya liputa oyo babengi yango nini rompo liputa oyo okuta kuna chaque jour tozoli ya ngulu tokena kapele tokuta ngulu chaque jour awa soki oluki mbwa awa komona mbwa te mais na minute so mpona tokozwa ngulu tokolia ngulu mpona kozwa taba tokozwa taba mpo so tolingi tozwa poulet mayo tokozwa na minute oyo wana sikoyo akanisi nini mpona wana mpo ezwa mpe bibwele tolalaka nango na ndako moko ndenge moko tolalaka mpe na mbwa na ndako moko comment pe bango bakocha akokanisa pe pona wana to meka ko to tika pe ko liango to tika ka ko liambwa mbo presque ezana kamwa tribu muke oye consomma kamwa na mboko yo ma tribu muke baluba mais apparemment le zaka baluba te te soki totali mingi na ndenge ya bato balia kamwa o babenga mike bato balia kamwa bazande baluba mais soso ngulu tabac c'est presque biso nyonso toliaka et loko nini bakoki kokonsome mingi koleka mosusu yake ndo opekisa mbwa ke c'est que azali na likambo moko particulier na baluba oyo soki akei kotouche likambo ya mbwa aya kotuna biso baluba toyebisa ye pourquoi tobanda kolia mbwa très important biso tolia mbwa bikolo mosusu baliaka mbwa te papa ozonga mwa mukesi ezali mpona kotalisa mundele ntango azalaki awa po identifie yo ke ozali nani mpo mwa yayeba ke oza mongala oza moswahili oza mkongo azalaki koyeba te sikoyo azokende koyebela na bilei soki aye na mbembe omoni mongala azwi alie moluba boyi mbembe aye na ngando omoni mokongo alia ngando muluba boyo soki aye na mbo muluba yembo mokongo abo sikonde azalaki ko identifier ke oyo azali oyo azali donc bato bazaki na ye lelo soki aye kopekisa te biso to beta musuni wana te soki azali komona bakoko oyo ya biso ya kala wana ke bazalaki mayele te biso ntango tozolia yango tozozonga toza badescendance no makila wana soki ekatani eza na bavene awa te makilo wana nde ezokontinue kolia musuni ya mbwa tina donc eza pena lié na voilà lelo soki olambi mbembe ke papa azali oyaka tolia fufu na mbembe yango nga na kolia te na kobanga kasi mbembe wana eza bilei te ngombe akosepela na mbembe soki na beti yango mpe ekokota ndenge yo mpe ekomela yango nomeli mpe ekoti me nga mpe soki napesi yo musuni yango mpo lia yango omela yango na kokoso me nga na ozobeta ntango otali bolobi tata oyo atoki na kotoka oda kotalisa ke musuni ya mbwa papa wana azwa kaka likanisi ya kopekisa mbwa te apekisa nano likambo tala ndenge nazali
koluna beti nga manchette na aji oya ngai ba beti ngai pe na babo mangai azolo bela ngote ye kaka mbwa hein koluna we ezali mboka lelo tozo zanga moyen ya kobima na basi na bana obima boye mabe tala ndenge na komi ye ni kamona ye azokufa kaka na mbwa pona koluna ye asala ndenge alingi na mboka akovote lwa moko te pona koluna te yebisa député wana papa eza malamu papa député mais kende lisusu kobondela lisusu nzambe a inspiré yo beti vraiment à côté tika belo babali ya mbwa mpe soki totika yango mpe kovarie makai kobanda ososo wa bato awa omotango éliminer douleur wana mpo eyebi ke balu bazali abaliaka mpe mbwa wana so ozopekisa mbwa eza bien te. Voilà, merci papa Jean. Merci papa na ngai. Lobisa bango kitoko wapesalaka moi bien oyoka ba point de vue ya bandeko ya mboka esalaka moi bien oyoka maloba sukali tala neti toyebaki te raison pour laquelle bandeko na biso baluba baliaka mbwa donc ezali kaka po créer différence ya ba coutume toti ko découvrir yango awa bandeko balandi bino moko bolandi peuple a lobby mais peuple pas ozozela nini oh le baimaki nango wazeku alobi que demande le peuple ba député to vandaka na bino makambo ya insécurité ya kuluna eza makasi par exemple soki bakangi mutu ba preuve pene ezali ke ye mutu azokisi ye mutu akati mutu so akomi kuna magistrat koloba il y a pas de plaignant mais na quand on est en flagrance boko kolongola na likambo il y a pas de plaignant que ozokisi mutu bongo oke penza soki 10 ans soki 15 ans penza donc okobimate tu opirige 15 ans wana ozomona pas de liberté provisoire na mutu oyo azokisi muninga na mutu oyo aboni mutu na mutu oyo a violé ozomona par exemple yo na kesa na biso niveau mulili ezali bandeko balandi bravo na équipe ya sika o bazo diriger régie des eaux pour mikolo pena twa na osukula pena mai ya douche na telomi boyusi pena likolo ekoi donc problème ya mai en tout cas na kini moi solution à 80% ezwami mais likambo ya loti liki ba député bozomona te eza moko ya makambo fo bovande lango na hémicycle wana la sécurité l'obscurité c'est que ba makambo pene sengeli bovandela transport mboka na biso zana na babisi ya minene te l'état n'a pas encore suffisamment mis sur pour son peuple, sa population, babis belé ou qu'on permet que les bisotos se déplacer. Mais au moins tracasserie na niveau yanzela eza ko sakanate. Bolobi nini pour na ba roulage, bolobi nini pour na ba policier o bazo sala biso tracasserie aboy. Eza moko ya ba loi o sengeli bomeka ko bongisa pour que le peuple a vivre na mboka na ye en toute quiétude, en toute sécurité, pe azala bongo na esengo. Merci encore une fois à Nabino Nyosotu Nenge Bo s'abonner. Je dis grand merci à Lili Mbayabo. Mbayabo Lili Pendeko ya Sele Mbayabo na pesi bino Nyosotu Mbote a aussi ka tovandi saka métis noir. To benga kaye la mère de trois maman na Doria Masengeibe Kasongo Ndoi ya maman na Gamaliel Kasongo Amuri Ndoi ya papa maman na Goshen Kasongo Taibu Ndoi ya Noko awa vraiment esika tozovandisa mpe tozopesa tozobengaye Tontine Adrienne Nongi mama na Poliana kala mingi te Ndoi tokobengaye Ndoi ya Bokilo joli cop de l'air la caméra en tout cas tolobi na binoka merci, continuez à nous faire confiance, continuez à vous abonner, en tout cas vous ne manquerez de rien sur cette chaîne. Michel Mayabou.